mbongo andako alobi o natindaki mbongo andako akokotanga montante eza 1000 euros atindaki bandeko bino basuba mona garantie andako 1000 euros na poto nga avanda na ba appartement par mois na ezaka 1000 euros so che mai courant oye kocha lisusu poubelle oyo cha lisusu soki pe ba muto akombaka immeuble donc akombaka na ba 1400 et na cha su wifi 1600 chaque mois ye moko tayebi ando ya na nouveau donc nakoma na ba 600 wana compter colia ça ko compter mafuta ça ko compter moi maquillage ça compter je m'excuse ça compter ba taxi boyebi nga tambola na taxi ça compter au péri keke zongo nini nde na sala ba voyage ça compter wana do elexike wana sko nando salon ya za kité donc elexike ke nandenga kei échanger eloko te to perdre eloko te mbongo yango wana ezongi donc na ndako na nga yo nde kutu mutotikali siko na biloko na nga kutu ya na ndako no oyo il faut natinda bazwela nga ba récupérer nga kote na yo to engai to zong selo 1 euro to chelo na enveloppe ya symbole yo moko seli biso message famille na ba bi muta kozwa azate donc o biso to retenir kaka mukolo ba ya bala Henrietta papa famille ba papa bango il faut bazwa mbongo po babala ka mama bango donc o biso to retenir contrat to tikali no yango wana o pesa mbongo mwana jamais bokata koto po mukolo nga na kobosana na senge mbongo mwana to na eko soanisa ye mbongo mwana bo balukile nga bolo bape ya mami te o mbongo pampex please jamais o miliki o mo yango ezo ya ba roba pepele sombela mwana no to bo la Chine boy ba déjà que le 18 juillet 2024 Henrietta Koksa 2 ans dans sala maman na fête et les baby shower. Bon moi quand tu sala fête à baby shower quand il passe sur na consolate voilà 2 ans ya Henrietta sikoyo kake pas consolate ba ko décorer les sous pelouse wana sko boya ko vivre Henrietta en face wana sko nde longue Henrietta zoko ta siko miniature en bonne et difforme officiellement le 18 juillet 2024 nzamba batele bisombule beta temoye za makasite mama na fête ona lobaki te er yango yo kolata rose pembe ozu invitation te koyate tobo ozu invitation te koyate donc papa viso za pour sa fête ya mwana na yo oyata ba les 16 to ye les 15 na memeli oye pa mama biso so e pa koko o fête na ye pour les 18 biso nde trozana les 18 biso trozana na famille na biso ba chinois donc côté na biso evi kikuli rip pour na biso pour na batu misusu côté kuna oza vivant mais pour na biso awa adieu. Bon, bato ba ba dépression. Tozo continuer kaka na dépression. Po bozolo ba bongo ponga na kata ba live na raté mbongo. Do matière. Et puis loko ile kilanga. Matière na nga moko me bokomi o ozangi kimia. Ngali baso na kamuta kimia. Bino ba yebelinga na fit timide. Boye bisanga na ndebo yebelinga po bokomo kosa kaka zwa kimia. O tete ya maloba na bino elembisanga te. Mutu ana conseil au pire na réseaux sociaux pour na télémaka na simba micro na moya Kishasa yaya mutu te mtatinda nga courage na nga moko donc courage oyo bo balolongo dépression bo komisango estomac bo komisango fièvre malaria yaya na zana bino amayele na zana bino mayele pona lelo déjà non c'est sous live te po après nga na mona mboka revue a proclama ki live donc nga na bino lobby sous dimanche mayele tonda mayele na ozala na bino e amakambo kombo na nga na kolia mbongo kombo na nga donc elordre osenga kaka na papa ba Henrietta soki akoki kolongola photo na nga na Instagram bafana yo mtosela TikTok na nga papa mi ya tembo yo mtosela page Facebook na nga bolimusela ngelongi ya papa et vie aza homme de trouille il faut respect bolongo elanga elongi na ye papa mi ya nebi ko comment osala ezota mais so ozuka temps libre longo lindambo ozu temps libre longo lindambo ozu temps libre longo bafana nyonse ke na privé pour ceux qui au supprimer babi et qui sera visibilité ya compte donc longo longo nyonse côté privé so côté privé ata après une semaine de au supprimer mais ko supprimer na ba monter pour babi et qui ta visibilité à compte
donc longola poto mutasika aokipo bandosa azu e koma kabo ebika mambonde ezaka bozela na matisa bato na